Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kabasangolwe azo sale Salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kumbamba na Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina temoye sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo swabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo na ye. Na ye na babasi nanga bosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga bosabo zambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga yo. Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga lona. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Na le Bible bisenga senga sanga lona ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu. Kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki na soyemba. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me.
nayiba na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayiba na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu, Merci Yesu. Jésus. Nalebi bia bisenga senga nzamba lona ye. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lona ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu. Kotika nga ite. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga yoyo. Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yoyo. Yesu, Yesu. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga, lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Unayemba buye. Soki
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga bonasambela ye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga bonabina ye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yesu yesu apambolinga yesu 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 apambolinga chilobo yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele tina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue. Béni sois-tu au siècle de siècle. Nous sommes encore entrés dans ce lieu saint avec le corps et le propos. Seigneur, il t'a plu de le prendre et de le retirer de la terre des hommes. Car la mort est un chemin commun de tous les humains. Nous voulons, Seigneur, demander ta présence du début à la fin. Et nous
Dieu, accomplir ici une formalité, mais permet que ta présence soit pleine et que le peuple ici présent soit édifié, préparé pour ce voyage que tous et toutes nous devons aller un jour. Conduis-nous par ton Esprit Saint pour que toute la gloire à travers ce culte funèbre revienne à toi et à toi seul, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons cette invocation. Amen. Au Père. Asangolwe, azosale, salilanga Yesu, Yesu, oh, salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo biswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu, Merci Yesu. Jésus. Nalembi bya bisenga-senga nzamba londa ye. Nalembi bya pesanga kabela nga bisenga-senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia mpe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata mpe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda mpe na nsima na ngai. Nalembi bya bisenga-senga nzamba londa ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Jésus, kotika ngai te. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga yoyo. Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, notre frère Coco. Car le Seigneur lui-même a un signal donné par ses paroles. Je vous prie de vous lever. Seigneur, merci, parce que tu as accompli ta volonté pour ton fils Coco. Merci parce que tu nous invites à être témoins, Seigneur Dieu, de ce voyage de ton fils auprès de toi. Et tu nous interpelles également au travers de cette circonstance de pouvoir nous préparer tout en sachant que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à compter nos jours pour que nous puissions marcher dans la sagesse tout en sachant que toi tu es mort, ressuscité. Tous ceux qui placent leur confiance en toi, quand bien même ils pourraient passer sur la voie de la mort, mais tu rassures leur vie auprès de toi. Il est bien à la fin de ces cultes que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus. Amen.
Tout en restant debout, nous allons chanter avec Gérard. J'aime mon ensemble 160. Yesunde collabore. À chaque fois qu'il y a un problème, Coco, il a l'habitude de sauver premier pour la réconciliation. Je crois que même que Bazara va aimer à nous, même moi-même, il m'a approché plusieurs fois pour enlever sa conseil. Pourquoi il a dit à nous, pourquoi ça n'a pas assisté à nous? Et si tous ces derniers temps, pourquoi il n'a pas maintenant, tout pourquoi il est présent. Peu importe comment. Toutes sortes de relations pour passer l'amour, il a approché les gens. Je crois que les lots, tous ces référés, dans le démonabis au Coco. Parce que Coco a dit qu'il nous laissait mort. Coco se peut inviter les citadins de Goya à la maman au Babade. Il fait tout, même un petit enveloppe, il faut amener là. Je crois que nous sommes dans un témoignage Oyo Ayébili Coco. Pourquoi ça dit Jérôme Coco très fort? Allez pour là. Ils sont soutenus bien. Il y a un lelo Oyo. Je crois que nous savons seulement le Oyo. Il y a vos amis là-bas à Pépé. C'est vrai, il y a pas bien des années joie, mais il y a pas de qualité dans la mission de la combat. Bisogno sur la ligne à côté de Zalikawa, oui, il y a Coco a fait un album à un mois ne peut pas passer, Fabien a remis dans le téléphone. Coco a dit j'aime le rôle de la bisogno. Azalaki na moto biso sozali Coco azalaki oka musique nyonso mais ces derniers temps Coco me parlait de Dieu. Vraiment la ici moko na moko la répétant au soir la témoignage il a bien fait à Coco. Ce n'est pas parce que je suis passé devant qu'il n'a pas parlé de Coco. Il y a d'autres personnes. Coco pour moi Azaki camarade suivi. Et on était proche d'un côté à la sauce. Parce qu'on s'appelait cousin. Pourquoi on l'appelait plus Jean-Jacques Kouana? On s'appelait toujours cousin. Et chose grave, 4 jours avant mort, je crois que Bakwa Zaki est dans l'hôpital par le monde, il était tout le temps. Parce que j'ai rêvé de lui. Mais la zone des chansons sur le rêve. Et là, on a éliminé dans le Bahawa, tous ces référés dans le Coco. Tout à la comportement, pourquoi ça qui a tout son côté positif, puis nous se voyons, pourquoi ça qui est dans ce canapé, pourquoi ça va dans la blague, pourquoi ça savait comment provoquer les gens. La réalité, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Dans la Suisse, sauf dans la Suisse, sauf le côté Suisse, c'est ça qu'on a beaucoup malade. Il y a beaucoup malade à Azak, camarade de Tranchant, la patrie de Yasuka. Il y a beaucoup malade à Tomatina, depuis Afrique, depuis ma maman n'a vu sur la maman avec la camarade, c'est la famille. Voilà, mais il y a beaucoup de Kébélé. Dans la boutique, la Kitabo, il y a beaucoup, sauf que la Yébi le Ségal, pour la Yako. Il y a beaucoup de clients, il y a aussi des locaux, donc ils ont vraiment bien à bon terme. Et on a eu le témoigner de l'homme à Coco et l'équipe de la vie là. Donc il faut que ça n'a pas été sur la depuis 92 à la Bruxelles. À Jubaris, qui est à Bruxelles, la Suisse. L'autre on a la Suisse, c'est grâce à la Coco. Et on a eu le témoigner de l'homme et l'équipe de Zambé à Bombaye, à Zamboli, on est fait dans la Kimia. C'est tout. Beaucoup malade, mon jeune frère,
semaine qu'il devait rendre son âme et il avait toujours sa Bible. Et je suis convaincu que sincèrement il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qui me réjouit aujourd'hui. Je vous en réjouis. Merci. Merci. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, que je l'aurais dit. Et si je vous préparais une place. Et fils de M. Malala David et de Kipembe Denise. Coco est né à Kinshasa le 21 février 1966. Il est né d'une famille de 8 enfants et il est le 4e des Malala. Coco est père de 5 enfants. Christian Malala, Laetitia Malala, Mélissa Malala, Loriti Malala et Mehdi Malala. Il est ancien de l'école maternelle Massamba, de la télé de la Gombe, de l'Institut Armée du Salut Ouakabini, de la télé de l'Ivoire. Il a aussi étudié à l'école CISAT informatique à Rome. Il était opérateur informatique et il a travaillé à la BNIA comme conseiller. Il était mécène, comme tout le monde sait, et plus mécène. Merci. Salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana bomoi. Kamba mana yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano. Napena tato na bonsambe na yo Yesu bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shishe na nga ye zambano na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Bisenga senga sanga londe. Nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakola. Bomba, mon thème, on est commencé de
liwa ezala te ekuke oyo boyebisaka na fongoli kati na libota oyo. Boni, Seigneur Dieu, occasion liwa ekomi occasion oyo boyebisaka azali kotutisa mabota mitu d'une manière ou d'une autre. Asili kosala asili kozwa kokutana na lobona bana bayo okotisa yiki kati na libota ekombo na Yesu Masiya ezala occasion Seigneur Dieu mpona libota kozala moko na moko kokanisa ete toyaki mobembo na mokiliko ya se. Merci pour ete molimo na mosantu po ayebi kokonsole mitema azali kosala mosala na ye na longa oyo po ete kimia eumela kati na motema ndeko mwasi mpe mobali kati na libota. Merci pour ete ondimi kokonsole po ete vrai consolateur ezali yo nzambe na bango kopamboli yo na kombo na Yesu. Amen. Sanga loboko naiba na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naiba na yo papa nanga monisanga loboko na yo naiba na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga nsanga lona ye. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai.
Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitinao aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. En ce jour, papa, au nom de tous les enfants, pour pouvoir te rendre hommage, nous avons pensé à ce que tu as été pour nous. À ta manière, papa, tu nous as permis de grandir avec maturité et sagesse. Au cours de tes dernières années sur terre, tu avais fait le choix de te laisser guider par le Seigneur, car il est et restera pour toi à tout jamais le chemin, la vérité et la vie.
Et tu as montré à certains d'entre nous le bon chemin qui est Christ. Et grâce à cela, nous avons la foi et la ferme assurance que ton âme demeure en paix. Toi qui as toujours été compréhensif, rempli d'intelligence et de sagesse. Pour ton départ, tu ne nous avais pas prévenus. Et pour cela, sache que tu as laissé un grand vide dans nos cœurs, car tu étais un grand homme. Et au-delà de tout, nous, tes enfants, nous t'aimons. Et nous espérons, Papa, que ton âme, en cet instant, séjourne éternellement auprès du Très-Haut. Merci. Frères et sœurs, shalom. Vous savez, il est toujours difficile de parler en dernier, surtout après tous les témoignages qu'il y a eu et toutes ces grandes personnalités qui ont parlé. C'est difficile parce que généralement tout est dit et bien dit. Et on court le risque de répéter la même chose. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, je vais me limiter à la chose la plus facile que j'ai à faire ce jour, celui de vous dire merci. Merci d'abord à Dieu Tout-Puissant qui a permis que ces funérailles se déroulent dans la paix et qui nous a doté des moyens nécessaires pour faire face à l'organisation matérielle et logistique. Merci aux officiants et à la chorale, au choral de ce culte qui nous ont offert ce culte. Nayepa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Nayepa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azosale, azosale. Zamba lolo yo, azosale, azosale. Nayepa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Nayepa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na zamba lolo yo, azosale, azosale. Zamba kabasangolwe, azosale, azosale. Salilanga Yesu, Yesu. Salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana bomba. Komba bana yo Jésus. Komba ba. Tirobo. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatona bonsambe na yo biswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga
libosabo nzambe na yo naye nakosanga nanga libosabo nzambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bia bisenga senga nzamba londe nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi mu téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout dans moto. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nziria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya frère. Oui, allez retour. Oui, kokende bezo. Oui, tika. Supposé la Sainte-Thérèse. Mais c'est elle lui comme ça. Oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais makanisile bendele. Bonjour. Papa Sule, DiCaprio, Papa Sule, DiCaprio, Omonio, il a Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on va s'attendre au mobile. Il y a un gros Jibe service. Et Zakaka, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingite, Mokili Mabimba, Abilo. Donc à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sile, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va ne pas la meki la poto. Place il y a série, il y a Kotabilo. Et ça il y a José Baïla. Jibe service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah José.